Mbote na bandeko na nga nyonso tu bolanda mama Eliane tout bonjour mbote na minoso tu bato bolinga ngai merci beaucoup na minoso tu bo disposateur pour na otala nga merci beaucoup na minoso tu bo defsa ngai misu na matoyi pour na koyoka so na bi alors bonjour bana bo benga ba mama ba maman bo benga ba papa MC na bino yango ebani papa pour le mariage merci beaucoup na ndebo disposateur bino pona otala ngai wa bino mama Eliane tout et c'est mon anglaise la bonne nga bino tukuta na kabwe soki na tali ba commentaire na moni nga boza ko commenter ningi boza ko commenter ezo sala nga ezo sala nga plaisir makasi bato ba pesaka masolo na bango so babi ke bochi la bango ba commentaire batala tango baza ko tala eza pe ko sepelisa bango bazozonga so ouvert nga ke mama nitu tala boye tala bo en tout cas merci beaucoup pona ndeko oyo akute na nga lelo na nakutana mama Eliane tout te naza mama Eliane tout nasaka ba émission na ngai sur le mariage nasaka ba émission culinaire et puis j'ai un service traiteur et décoration la Providence un service traiteur qui date de 12 ans alors ce qu'on a besoin il y a comment la mariage témoin qui est na YouTube est un traiteur la Providence maman Eliane Nitu au comment na ba mariage témoin. Donc, vous hésitez, si vous avez besoin de moussala na yo, au moins à moussala à qualité, au moins à mariage moi ça bien été qu'à la graver dans mon tout dans bien qu'en tout cas, na sala qui libala pour libala les élèves quoi c'est. Oh libala, et vous t'as na nzambe. Oh libala ya boye. Et c'est ngona likolo. Donc bengo be mama Eliane tu na 06 15 31 69 90 wana na te kotala na Toronto na kena ko pesa mbote na famille ya papa na ngai Jean Thierry Kabengele tatu. Betoabu. Betabu tatu Thierry Kabengele na pesi bino mbote belé mbote na famille nyonso tout mbote na ngai belé na mama na ngai Chilongo Mwanza Kabengele Chilongo Mwanza Kabengele mamu Betoabu nujibimpa wana siko na pesi respect na famille ya Mutombo Dikembe notre millionnaire notre fierté hein fierté na biso ba fierté na biso hein donc respect grand respect na oya biso macha mumenu Mutombo Dikembe na pesi vraiment respect lo sa konanga ebele na bino nyonso tout et pas vous allez famille mobimba famille Dikembe nyonso na pesi ba mbotebe donc cela veut dire que famille fierté na biso macha mumenu Mutombo Dikembe les millionnaires notre fierté Beto Boy. Merci na bino surtout na pesi bino mbote mingi merci na ba obatala kangai à partir à Canada merci na obatala ngana États-Unis merci na obatala kangana Égypte merci ba oya Botswana merci na ba oya Afrique du Sud merci na ba oya Angola oya France partout bino nyo surtout oya Suisse tant que maman na tela ko na mboka boy na boyite na linga kabino nyo surtout bolinga nga mais bon continuer à s'abonner ceux qui sont dans mon conseil mama Eliane tout et à s'abonner pour ça nini arataka ba émission ya mama Eliane tout merci beaucoup à vous mes enfants mes filles mes garçons votre deuxième maman est là je vous aime beaucoup je vous aime mais je vous demande seulement d'écouter ce que moi je vous dis il faut écouter ce que dit maman oh, il faut parce que je suis votre deuxième maman hein sinon la deuxième maman va faire quoi la deuxième maman va taper voilà na moni Divine tout je te fais de gros bisous Divine tout ba bisous na yo ebele na Divine ni tout moi si abatuya Jordan toko solo la tona masana so so ndeto message na biso ko solo la ngai wa bino mama Eliane ni ndeto message na ko solo na bino na kanisi émission bo uta ko tala ya suka ezaki émission moko oyo bomoni ke moi si auta ki États-Unis et moi si auta ki Congo ki États-Unis aponi ki mobali atuli musi ya zaza boy bakake émission ndenge za boso to sala émission moko ebotaka émission mosusu alors lelo ne na vanda ki boy mama Eliane tout na baka ngri ngabi oh ngri wana neta boza téléphone na téléphone est sonné yo mama nitu na benge pona na makambo to sa nini to solola ngapi problème ya tekala zakana pona bino ngasana sina sali musala nga nasina la melinga na sala mel déjà fumukanda so fumukanda sale na ye fumukanda vandi problème eza te benganga mais soko benginga kana ola mela fumukanda wana nde na koyamba ta to sali ndenge ni soki nga na ola mela fumukanda ponga linga so na ola na ba onction hein na osambela nzambe na ngai biloko ne fumukanda zo liango ayoka ngo elengi ayoka ngo bien asep alinga biloko mutu mususu te ataba lobi ya nani alinga ngote soko aliango yo kanka mabe mais soki kaka mbuyi mukeni mushipula lambi wana ndi asala nini ali ayoka ngo pebi je te fais de gros bisous mon amoureux de Marie mon fumukanda moi je te fais de gros bisous yango za biso pour le mariage
yango na ok na ngondi ngona pour eza préparer pour le mariage na pesi ba mbote bele na ba couple surtout bavanda bien na kati ya mabala na bango so biko vanda ka bien yeba ke mama ni tapesi mbote na pesi mbote na mala no teke na pesi mbote bele ma pasteur lelo na yeli bino ba mama pasteur lelo likameza ba mama pasteur o ngala yeli lelo le solo eza yanga te ba binga pa ba yebisanga ko mama pasteur yango na yeli bino lelo ba mama pasteur Mama Alice Evry Kokoron bino na bino te ba mama bate ya iloza makambo etali bino soko yebi koza mwasi ya pasteur vanda na oyo ka makambo na koloba soko tali yango pe kotala tala ngwata na papa bo tala ngo bino mibale boyoka parce que makambo so eleka na nkuku bino ba mama boyebaka te makambo za na kati ya ndako na yo za ko tourner na kati ya ndako no ozo yeba te me makambo ezali na kati ya ndako ezo tourner na kati ya ndako mozo yeba makambo te alors lelo tiko tala mama ile ya nitu mais toute fana le baraboue émission ya mama ile ya nitu eza pona obebisa te meza kapona ko bongisa ya kande pona ko bongisa Ariette kasongo tambwe wetu mwa bana wani ya biso za pona obebisa te meza kapona ko bongisa po mama ile ya nitu azaka moto ala pe yango na baka makambo ngeza ka lembo ba mama bo vanda na boka lisolo ona eli bino lelo mama ele nto ka mutese ko bo misala na ngani eza ya ndenge na ngani mama papa ba botanga na zaka na ngabo bo comprendre ya ndenge na na mutese ngo moi je communique la joie je communique la paix je communique l'amour et na binza me merci parce que nzambe nde asala nga lolengo nga nazali na mela na mai na ngai na mela na no mai kolete wo ngabaki na ngai moi la mère melaka mai ana melima na ngaboka mama liso mela mai mon esprit ya champagne te na melaka na esprit ya mai ya o gazeuse lisolo ezali ndeko mwasi moko abengi ngai ebisinga ki mama ili ya nitu na bengi to partager oloba yango parce que batu mi bevana ignorance bi batu mi bevana kosala batu mabe sans le savoir que bazo sala batu mabe mutu muso kozwa mutu na ndako no ozuyo pona kosalisa ye mo komisi esclave na kati ya ndako parla na ngina loba boye jeune femme abenga kinga ya yebisinga komo na Jackie abisinga mama ile ani tunde na za boye na vanda ka na France na vanda na France na za mutu na utaki na ngai Afrique na utaki Afrique na zeko vanda na foyer na ko uta na foyer biso bato uta Afrique sika mo tango to yaka ba mabso nzala lo sambo nzela nzambe faut sambela na ko sambela wana muninga moko abemaki nga na église moko songolo naza pona otanga bakomba ba église bato te mais mutu mo tango lisolo o se retrouver o kisali ba moko buki mabono na se o se repentir ay mama na ko kende église mama pasteur loko ba yebisaki ki nga na vanda na foyer mama pasteur nga lexanga bonté na ekaza malamu yebisinga no longa ko vanda na foyer ko vanda na ndako na ngai na longo na foyer na ko vanda na ndako mama pasteur taw na ko vanda na ndako mama pasteur mama kaka ndenge jeune fille oyo abimaki na papa wana oyo yebisaki biso lisolo oyo lobaki wana ke jeune fille abimaki na mobali ya tantine na ye eloko wana ekomelaki mpe ngai ekomelinga na sens nini mama pasteur na biso musala nyonso tu ya ndako atikela ngai ngamu nasalaka musala ya ndako ngai mutu nalambaka bilamba na machine ngai ko repasser bilamba ya bana nga parce que yaki na bana moko ya bas âge ai na mona moya 11 ans na mona mususu ya 13 ans mutu azo repasser bilamba ya bana na yenga mutu akende kotika bana na classe dona kuma penza boy mutu akende kotika bana na classe nga do ma pasteur ata batissage nenga ka mutu fona fungola suki nga mutu fona fungola suki tobi masaki nga mutu fona simbele donc mama nazaki à l'aise ozo sati peut-être na ndako nga naza penza mwana musala naza boy oka penza ke boy siko na kolamba na ngane na kolamba mingi kolamba pa pasteur akomi ko sepela mingi kolia biloko nanga parce que maman pasteur elle ne faisait plus rien bien ça qui boy na ye mutuna osele e musala pour elle était là la reine Fabiola la reine d'Angleterre la reine Elisabeth je ne sais même pas quoi dire c'est moi qui faisais tout à la maison nazo sala makte o il faut que na ninga lingala bien parce que to so ninga lingala bo bika bana so ba utakisha sa bana maloba lingala so bika ka yonde makambo abi mama na banosa makambo nyoso na kata ndako kwana nga mutu na kosama ka mama eloko elekela nga na bilamba ya pasteur nga mutu fona repasser akopesa nga bilamba ya repasser na ayaka nanu kabwe Jackie boni oza bien pambola mais kola pambola repasser na bilamba opo papa azokende na prière ya mercredi okoza chemise oni edi na ngolo tango atonga bilamba na tango atonga nga mabaya na nga ndenge arepasaka nzamba lola vous comprendre ngai vina nga téléphone go
So na yambi te ko na yabenga ki oyamba ki te botre kana yamba ya bolimbisa. Allô? Oui, bonjour. Maman, bonjour. Limbisa les sous-sous, on l'a bien tout à l'heure, hein? Papa, olimbisa moi muke parce que nazo sala émission ce qui nga na sili si na ko rappeler yo, papa. C'est très gentil, merci. OK, merci. Akopesa nga bilamba ya pasteur, nga wana pantalon. Nazo repasser ndenge kaka na mona camarade na ngai, ma couturière, mon ami d'enfance, Dina Landu Dina Ngolo. Ndenge repasser bilamba soka bandi kata mabaya ndenge repasser. Oh, thermocollage na repasser oyo. Abi mama na koma kaka muta repassage, na repasser bilamba pasteur mabe, na repasser yaye, na repasser ya bana. Mama na uti ska na vanda na foyer. Na vanda na foyer longolinga na foyer donc ndenge pesinga sika kolala na komi pe na boy. Musala nyoso kama nasala kama mama kanisa outi Afrique sika outi Congo sika o sala ndenge nini na poto pene na yebo nazaki pe place ne na yeko bwakela ana yeko sika na bwakela ki naza pe na mutu te nazaki kaka na foyer moninga meninga kaka na église na kokende église boye ne na ki koma boye ndenge wana comme ko sala sanga musala ndenge ya lingi boki papa na ndenge bengi nga wana papa na bengi nga parce que outi ko pesa nga rapport ya mwasi na ye il fallait que na sala émission sur mwasi na ye yango alobi limbisa nga ndenge na bengi lisusu po apesa ki nga déjà dossier na ye donc abengi lisusu c'est sûr abosana ke loko mo po continuer na dossier na kati poso na kati ete ekozwa biso tamolo ya kosola po na respect na bino yango na sani nini yango na kati po atala ngai mwana mwasi akomi abi mama ile ni tunakati ndako ngam na koma kolamba donc na yebiso mama ko pe mezala kati ndamu na sala kama kamnuso akata donc ndenge mwasi ko mama pasa biso koma likolo ko amuninga ka boy baka longola ngana vernis afa bakendo longola ngama nzaka achina no boy na longoli na vernis katanga na manzaka wana ko donc mobali na pas ko mona ndenge nini mwasi na aza ko se comporter alors na kovanda kana kati ndako na bango na bandeka kovanda na choix te naza na mukanda te na vanda kana via foyer il fallait kana vanda na pona na choix te ngana ki kovanda na pona prière mutabengi ngala kisinga bonté abina ngai to vanda nzoka nda benga po akomisa ngai boy na ye na kovanda jour mususu na couloir boye ngana pasteur to se frotter ka pasteur anika kaka bina tala pasteur atalanga pasa bwakelinga misa bolingo mondenge basa basoyeli bazaki babwakela liba ya liputa voilà na masuwa ko soki na masuwa bwakelo liputa basoyeli ne bazaka bwaka yesu abi pasa babwakele misa bolingo mba pasa wabata bolingo nzoka nde boye abi pasteur abwakele mama ko misa bolingo abete na moi mibali bameka abato mobali mususu ko aluli yo akoyebisa misu ko yapambala soki aluli yo wana kuta beteke ko beta ayebi ke mukolo akoloba te mwana mwasi abi na supportaki nanu na garde nanu calme nanga mpo nayebi ke nazovanda epai na bango naosala nini na na place et puis bafoyer wana boyoka bafoyer mpe nazalaki ya mabe donc na vie ya foyer na vie ya kovanda mpa na bango malgré nazalaki boyi bakomisa yenga boyi ezalaki nango mie navanda na ndako na boke nasala nini navanda na foyer na profirika navanda wana abi mama naye kokoma moko mosusu mama pasteur abimi ake na bademarshe ya bakafe po alisona na biso ya Paris na bakafe bato bayebi kafe te eza lokola na basocial mama abimi aki kosala bademarshe tout totikala na pasteur mama pasteur confiance eluta ndelo na mobali na ye totikala na pasteur tant totikala na pasteur tabi mama aza te boni na ndenge nini papa bia achaka ki pasteur de côté papa makambo nini ameki mpe kosimba ko yebi te me papa bia me mama aza te yo yebi te ke ngai nasepelaka na yo soki nga na ndima kovanda songa ovanda ovandi parce que nga na ndimaki abi mais papa yo ndimaki na vanda mais koma makambo osani makambo kosimba ya kosimba na banzoto abi ebongo esali nini bahypocrite bato yango basi beye balinga su te mibali ebe balinga su te basi na bango bakende baeglise yango mpe baeglise yango mpe neni koleka mboye ekomi kaka nini tokoma mataka na priere toni kaka mopanga na ndenge nini na ndenge ya télévision makambo echange abi mama asimbasimba yenga na banyonyo na ngai asimbaki nga me naboyaki nayebi se non nayebi se soki omeki na kofundo pa mama abi ça sera ta parole contre la mienne soki oyebisi mama nakoyebisa mama ke c'est toi qui m'a séduit moi soki bwasali nini abangi ti ye mo pasala asali chantage abi soki omeki koyebisa mama nakoyebisa mama ke yo moto séduire nga ntanisa mama ke yo moto séduire nga mama osali nini mama akobenga nao loko basi babaki mpasi na ye aza na mokanda te aza na ndeko te ana place akokende te tala nde bakomi konyokola motu koma bino bato bosambelaka bozwi motu na ndako na bino mpo ye jeune ambiel ça va mayaya tu vas bien
mai yango bobaki namelaka mai mingi mpo ebatelanga motema yango mai na omela koma bozwi mutu na kati ya ndako na bino soi disant bosambelaka bozwi mutu na kati ya ndako na bino bokomisi ye boyi eske kosambela ngo yango wana okomisi mutu boyi alobi mama nakomaki boyi okaka boyi na kati ya ndako na bango nazo repase na bilamba pasteur bamama pasteur mingi ozomona na bazaka shedebekele yekeke me na ndako asalaka eloko te akomisa bandimine bana mosala soki kaka mondimi mo aza pembe na ye kaka entourage na ye na biro na ye wana bakomi bana mosala bamemelaka ye saki me bandeko ata kuto eske soki krist azalaki na mokili nde bamemelaka ye saki bamemelaka ye saki basalele boye bafungola ye suki banike makolo atie makolo na ye na mai atie makolo na mai kokendaka mpe na banini wana na basalo na kokende osala kofuta ba35 wana eza ebele natieka makolo na nga na mai yanikanga kama na makolo baza konika yo makolo ma pasteur et puis babenga bino ba ma pasteur pourquoi faut babenga kaka mama parce que pasteur eza titre ya mobali eza titre ya mwasi te babenga kaka komona kaka mama hygiénique babenga mama pasteur tala ndenge boza kosambusa kombo ya nzambe bino tosa musala nzambe bota ndeni boza kosambusa kombo ya nzambe nzambe aza mutu aboye te nzambe adiminuaka mutu te nzambe amona mutu pamba te amaîtrise ya mutu te nzambe alingaka biso bana na ye ndenge moko akipaka te yo oza mutu amoko oza mobola parce que ye nde mutu apambolaka mama eliani namoni mpasi mingi na ndako ya mama pasteur wana namoni mpasi oyo apenzaki epasi epai pasteur soki aleki akutena nga na couloir afini nga na nyonyo asayebisanga c'est ta parole contre la mienne donc moi nasala eza te na place ya kokende te nakoma kaka na soumission kaka moi mpe nafungola monoko na biso mpe mama ke talanga papa koma kofingi na nga nyonyo moyen te mais eloko nde nakoloba lokuta te na lie sacré nde tokendaki te nakendaki te na lie sacré te mpo na bandi kolinga mingimingi lokola mwasi na asalaka te mwasi na ye azalaka na ndako mama pasteur asalaka te azalaka na ndako ye mpe pasteur asalaka te bango mibale bazalaka na ndako mais soki mwasi abimi moke ake na bakafe ake na mwa démarche moke soki ye atikali nde epai papa pasteur asaka nini afinaka mwa banyonyo mwa mbangombango aye asimbi amona eske mai eza eske eza nanu bien etelemi to sekwei afini mais nde kokenda na bi vraiment na lieu sacré bakendaki te nga biloba mpe ya solo soki okenda ya bi te mama nakomaki kobanga soki mama azomona mama tokende mponga mpe natambola moke parce que lokwa nga nayebi mboka bien te mpo nasala nini na évite kaka papa pasteur mpo tozalaka biso mibale te mpo asala loba na nga bi mokolo komeka ça sera ta parole contre la mienne nga mpe mwana asala mama ezalaki te wana lelo nde naye koswana bamama pasteur mpo na nini bacomportement ya boye soki ozosasa mutu salisa mutu okomisa mutu mwana mosala ntango mobali nga azomona ndenge okomisi mutu wana mwana mosala kolamba alobi na nga mama kolamba oyo akokende chateau rouge asomi kovi ayebolama kovi te mobali na alingi kovi donc ngamu nakomaki cuisinière na kati ya ndako wana biloko nga mutu fona ngamu nakoma kolamba mama so nalambi ye mosala ekaki kotielaka mobali na mesa me molambi ngai ye asalaka solo kote baza na kotala ndako wana même bilamba pasteur ngamu na repasaka bilamba pasteur bilamba ya bana nani donc nakoma boyi moko aza na boyi sans salaire na ngai ezali kaka fufu nazolia na place nazolala yango ndeki salaire na ngai abi mama na vivre na situation wana pendant 6 mois namonaki naye kolemba naye kokrake nayebi te kaka na église wana ndenge ezalaka mwa songisongi ezangaka te na kati église tokomi koswana na mama moko boye boni yo kuna nzoka mama pasteur eza bacomportement naye azalaka bongo so avandisi mutu na ndako akomisaka mutu boye yo kuna nde nini ngai naza na ngai kaka bi ozomona makambo no abi boso nafungwamaki te nabombaki nano apres ayebisi nga osala misala ye moto osaka misala moto alambaka pasa bilamba pasteur nzoka basi bayeba ye soki bomoni baministère mosusu ezobeba ezali mpona bamama pasteur mama pasteur alingi kozala le devant surtout soki apakola atela asatie mpe manzaka lokwa ya Jezabel soki asa pakola atela na ye tie manzaka nde lokwa ya Jezabel omonaka mama pasteur na liboso kaka nganzami est-ce que na wana place aza pe non kofanda kuna liboso ça ne veut rien dire yokomona nzambe te mpona kitoko na yo yokomona nzambe te mpona bafiere na yo se motema obongisa yango mwana na nzambe azuwa esika moyo bamama moyo moyo bapapa moyo okomona nzambe te mpona manzaka milai oso tie manzaka milai otie tala basile
basili milaye moi sa pasteur tala choko ebele pembe lobi ngayeyo akoma chola meya ya Carolite ko sala bandimi boyo pona nini yango bozo komona ba église mususu za kosimba te botala bien mama pasteur se comportera ndenge nini mama pasteur azaka ndenge nini na bandimi okomona mama pasteur mo muta panza église na songi ta yo moni ete tala yeboy akena oyo omoni te akena oyo c'est ça basongi ba pasteur fo botala ka pena no basi na bino bozaka na bango bazalaka ndenge nini ba se comportera ndenge nini et puis yo papa pasteur bobenga ngate pour ngate naza boy naza mwana ya ba pasteur naza camarade ya ba pasteur boye ba question na seka émission boy oh ka téléphone ah maman mais tu n'as pas droit pas toi maman laisse les autres personnes parler pas toi mais là tu es parti quand même très loin s'il vous plaît ba papa bobenga ngate il faut tout le mabe pour mabe sala nini elongwa kati na biso ba pasteur mingi ba abusaka ba pasteur mingi balinga ba fa marier au mona mutaza pasteur mazolinga ka mwasi ya mutu po bango balingaka mwasi oza ya mutu po soko abimi na mwasi ya mutu secret ebatama po ebimate po yebi ke soko ko linga aza na ye aza célibataire ba ko poite ko bima frère moi ebisanga lobi mama oyebi ka na kati église pasteur atina ka bala se wana bala nzoka zo balisanga likangu na ye pasteur aotinda frère na kati église ke bala se wana bala se aye mutu apusanga na bala se nzoka zo balisanga likangu na ye po ye atikala toujours na likangu wana parce que likangu nga célibataire kwa lingi célibataire zo balisanga likangu po atikala toujours moi ça atikala toujours pembeni na ye ba pasteur mingi balinga ba femme mariée ba pasteur mingi balinga ka basi ya bato ba pasteur bazana zo déconner pe na moi ça diacre ba koma ko banga ba célibataire po ya bi célibataire osani abumisa makamune libanda tana nanu ke mutu avanda kati ndako na mi pasteur ozo simba na ba nyonyo ozo senga ya pesa yo okay ndeko tala lesa kiko ndeko tala bileso olingo okata bilamba papa okata bilamba ta yo moko moi mo na bi mama na boyaki ta bona bana ko funda ta parole contre la mienne nazali vraiment na komi kitisa tango bato église baye ko fungolela na vandi 6 mois oyo pa leka na ndako wana ndenge bakomisaka pe boy tout ça basaki nini asignala kinga tango asenga bien na zo vivre la même chose ndaye ko yebisanga bité ko continuer ko vivre ndenge wana te ndenge po vande pa na bango pozo pe mukande ko zala pasi malamu ka ko zonga na bavina yo ya foyer eko simba kaka poto ezaka ndenge mutu so na poto so zana na batu te kende ko vana na foyer eko simba kaka ba mama ko lamba bolingi te tala mama pasteur ali ko lamba te tala mama pasteur na kati ndaku mutu musunda koma ko lamba soki alambi ya servi ka mobile siko bokote ya ba mama ngo nini muto vati na kati ndaku yo mutu alambaka yo musala ko servi mobile yeso ka abi soki na lambi na sisi ko lamba ale ya zo sali ni a servi mama ki na ngapele lamba malonga te eloko nzoto ko lata pe malonga na zaki na ngana ngote donc nazaki na kaka ndenge wana kaka na fandi na ndaku na ye ata mukolo mota bato mo elamba yango na kabeli eloko te malgré musala mandako sa kabela ngata te yo faut ki paye achema kolone na mai sukola ye makolo sanola suki bongisa suki simanini ba ma pasteur boete mutono so mona pambo otinda oyebite lobi na yesu ko sala ndenge nini et puis ba mususu a kutu na kati ya confinement oyo yo za pasteur o memaka mutuka moi ça me mamutuka pourquoi na confinement oyo batuneso bazobanga malade parce que malade ezali malade za ko boma boza ko benga ka bandimi ke no sombela nga biloko ke no sela nga ba course yo mo ke sa ba course na yo te yo zo banga liwa oza ko exposer nde bana baninga bakene na liwa est-ce que ezalaka ko la pasteur za ko zala nzambe te oza pasteur moza nzambe ya mutu to pesa ka mutu pe mayabo moite oza kaka etikete ya pasteur ke naza pasteur na osela nzambe mais c'est tant bozo ka engagement osela nzambe c'est nzambe na bosolo c'est nzambe malamu po yemo pe sika zali na trône na ye avandi asepela mais ba plainte ya boy ngala masolo bo la nga mingi pona linga penza ko toucher ba côté wana te na linga yango penza te ya yango bomoki na lobela yango mingi te na lobaka ngai naza na nga spécialiste ya ba mariage na seplo nde tolamba ba mfumbo na biso nde tolamba ba ngolo na biso ndenge ni okoko za la machine madagadaga na nini ndenge ni faut za la solo kitoko mapeke zolo solo mwa kitoko o se parfumaka soki papa ye oki opesa moi bipwe po pesa papa moi bipwe po neni papa ko kiko lingo makazi yonga na linga mais ceux qui na lobi o parce que trop c'est trop
eza elekisi makasi yango na bomoni nga na sali nini na lobi yango lelo parce que moi yango ça na banda bisenga makamune o eumelaki ya na olinga te mais tama moni nga na sali susu émission oyo garçon oyo abimaki na nyesa moi na bi mama mais pourquoi il solo na nga na pesa ki ozolinga koloba ngo te nga yo moi ça va na ki moi malamu pasteur afinanga banyonyo mais na bima na pasteur te ce qui na lobi ka akeo ndenge er moko mama za ko bima na kwa pour sala ngome na boyaki na mutema moko mama pasteur yeba ko sa responsabilité na yo yeba ko lambela mobile na yo et mais déjà libala tango tina balambela mobile na yo mais tika pe na lieu sacré le roi balambela mobile bi na lieu sacré pe ke no sani ke no remplacer na lieu sacré zo lengela libu mundo zo lengela te so papa lié bien atundi 700 na ke ndako zo bilenga ngeli yo monto zo bilenga ngeli lo zo ka yo moko so papa lié malamu te moi papa so bilenga ngeli bien zate parce que libu mwanza les ara ne sengote to yeba ko sala bolamu to tika ko sala mabe bino batu buteyaka ba pasteur mingi bomeka pe ko revoir ngano basi na bino bazalaka ndenge ni na kati ya ba église ba ma pasteur mingi baza pe ba problématique ba ma pasteur mingi ba moto basemaka pe zizani na kati ya bana na bino pa ya bandimi ba ma pasteur ko saka musala bino moko botika ko simba basimbela ka bino basaki boyebi ba congolais bayeba ko matisa mutu bayeba pe ko kitisa mutu Congolais au moins ata muso bani ministère sika bango so batondeli mais so babanika koloba mabe pona yo bato so basani mona ka muke batu baolongwa muke batu baolongwa boye ko se retrouver ka bino moko membre ya famille batu balongwe et puis faut boye bakena minute oyo makambu koko virus asali ndenge batu bavai na bandako po bazonga na betonga ekozala facilité la vie peut basculer à tout moment ba bâtiment wana il faut ko futa yango lelo oyo po bato bazonga les facilité parce que biso so tosto message na biso matin na prière so ko bi okota kaka bo tali na yo prière na ngana nini en ligne to komona na ba prière en ligne to bongwana ma pasteur ata poza ma pasteur te atoza kaka mutu kaka normal so ko vanisi mutu na ndako na yo ko pesa responsabilité ya ndako na yo te zo charge ya ndako na yo yo moko. Oui, à kosalisa yo, mais pas à vraiment responsabilité à ndako. Surtout quand on l'a mobile, moi si nyonso, azakane se ko lambela mobile, yo mo ko lambela mobile no aiba gu ya biloko na yo, ki soko ali abike o eza mwasanga motalambi. Non mobile ai liaka na esengo biloko oyo mutu muso alambi par rapport à biloko na yo. Non. O ko tirer ce mobile na nini? So mobile azano ko nozo ko se yende kebele ke sheke ke bokolo ke yeshera de sho odor nzoka na motema yende keberano ozolo boyebi yango te motema pe malamu te yo muto zonyo kola mutu yo muto zo non totika ko sala mabe to yekola ko sala bolamu yo muto zo vanisa muto na kati ya ndako ko komisa mutu boyi te kokomisa mutu boyi te po aza malheureux po awuti Afrika aza na mukanda te aza na eloko te kokomisa ye boyi na yo te nzambe alinga abongo te toyeba kolinga na biso nyonso tu toza bana nzambe soki oza na mwa elamba koseka oyo azangi te so oza na mwa elamba kabela pe oyo azangi pesa ye oyo azangi sapato kabela ye sapato bino bolingaka pasteur soki asabimi église nangi nakende te olobi nini wana surtout biso basi ba faible papa yimi kolo na prière madi na mono soute mais ce qu'on a na ke papa au fongo lisaki wana esengela mukolo déjà na kende à les 50 € ya mwana nini ya carburant wana ka pe ba pasteur ba yebo coopérer na ba ma pasteur wana ma pasteur mais mikolo pezo so mona te o moni miso yaki na mkwana na bisiki papa ngabita madeleine mutaki na mbisi wana ati mama mbisi nangi na mkwana papa sepeleki nango ndako ya nango esengela ya mukolo ba pasteur bandimi nde balesaka bango bandimi nde bafutelaka bango na musu bandimi bafuta banda. Imaginez-vous moi c'est pasteur asaka te ye moko pasteur asaka te azo vivre na nini na église, est-ce que c'est normal? Azo vivre na église moi c'est que na musala te bala ke na musala te bazoka ba location ya bana ba vivre na église, ça veut dire que bino siko bato ba na église boko banda ko pesa bango mingi bo banda ko sala mingi pona bango baza déjà na ba tête na bango o bango déjà ba cible ba tête na bango déjà ayabi ke oyo ba otia gasoil o ba ko sombela ngabilo ya kolia ba mususu ko to moni o sombele bilo ya kolia nga pesa nga bilo kwa lidel te
Ah, mbala sima kosoma oya lidele ote. Oli kuto pesa merci, ora merci ba pesa na mbwa. Oli kuta senga merci ba ele bilo akoli azol ba pe kosoma ka lidele tenga oya lidele te. Alinga ba someleki ya Carrefour. Otika na mena mai pardon po meyo kanga manga pa bo futa nga beta. Bolinga ofuta ba mama pasteur. Na ba papa pasteur. Nga bo futa ngelo te. To bongwana to changer. To changer bizali na biso. Pona lelo to suki awa merci beaucoup nde bo disposer tamino pona otalanga soko sepe na émission nga ochelinga pouce soko sepe na émission nga o partager na baninga mususu peut-être la bato mususu mama ili ani tout à partir na soko partager ba osanini ba koye ba gros bisous na bino surtout Ashley Kala je te fais de gros bisous Ashley Kala là. Je te fais de gros bisous. Joshua, je te fais de gros bisous. Et toi aussi, tu fais de gros bisous à Claudie. Kalala, merci beaucoup. Maman Inès, na pesio ba bisous belé. Pesa na ba bote mingi na ba mama bisous à Luanda. Maman langai, comment ça s'appelle encore? Maman langa kombo ikimi ya kosilika ba maman ni tuponyo sala nga boy bo l'équipe belé. Angaye. Anga ba bominga ko ba maman langa batala kanga ngayo ba bominga yo. Engaye boleki ebele mwana kanga bino surtout na mutu ezate o ba benga mingi na kanga mingi mama Pierrette Lusala na pesa ba bisous na okuna na Suisse pesa ba mama Suisse ba mbote ebele Ariette Tambo je t'avais dit yo ba bisous na yo pesa pe na famille kimia nzambe sana libota tout mobimba et mama Chantal Kile na Irlande na Dublin pesa ba mama Dublin ba surtout ba mbote na bango uti pa mama Eliani tout moi ça ba tamfumukanda na sel bino ba bisous na bino ebele maman Élisée l'arche de paix je te fais de gros bisous maman Élisée je te fais de gros bisous ba bisous na maman na ngai comment s'appelle ah bolekebe oh ya ba Zakari moto de gros bisous na kasi lelo bo sepela na ngata malandu na si lelo lobi mwana oyo Malando, yande ngona photo za la vérité na mono so likambo ezali to bongisa to abana nzambe sika likambo ezali mbebe ezali photo sa nini to bongisa na baka pour le mariage eza pona obebisa te mais rande pona ko bongisa matiti la angolaise na kati ya Toulouse je te fais de gros bisous selanga bisous na ba maman surtout ya Toulouse ba mameli ya neto lingi bino mingi na linga bino mingi pe lingi bino makasi ngai je suis dans distributeur ya la joie ezandi ngai soko za posa ko sepelo za posa ko se détendre on a posé ya on la bien quoi pour mameli ya nitu alinga bato kanda te mameli ya nitu alinga bato esengo bato mo bazana bise muka lembo kaza que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki, tata nzambe kalusa kumunanzamba nibeshini bala betu boss, bye bye.